mauvais souvenir nanga oza ya vie nanga na mboka moto kendaka ba brakaka biso na koma ekosenga déjà nzambe pardon nzambe na ke na enfer o baza banguna nanga o ba préparaka mabepo nanga ayebisa ba oke oyo wana ndenge na perdaka leki nanga mobali sango na ye eyaki lokwa kake namonaka nzeta baoba ekweyaki po leki nanga to banda obenga ye igwe na saso na vandi na kanisi ye na bi oh ezaka ndoto ezaka réalité wana bika nzambe merci nasalaka eloko soki tanange koki nasalaka eloko te soki moninga moko to camarade ya sali moninga mo songola sali ndenga na sala non et tozo sala to na compétition te nazoki kotala baninga naketala mutu nyonso to eza ba artiste ba bunga kala eza ba artiste oyo baza na actualité donc mutu tu nakenda kotala ye eloko ezangaka biso poto bima na ghetto. So tout d'abord, tous on a même morale, même esprit. Au monde n'a pas babi igno fait la force. So qui bisogno so tous même morale, même esprit. Toke kaliboso au monde a ke artiste lem susu au les canatele pour aller laté. Mama, if love is crazy, love is funny. Ozana mingi balobaki ete Seigneur Jésus-Christ asalaka lisusu te ndenge abandaki kosala kala yango ngai mpe nayebisaki ba oyo batambola partout baluka ba délivrance bamatana ba avion bakenda partout ba délivrance simba te boya epai na Seigneur Jésus-Christ nde bokobika bato wana mpe bayaki mpe baleki ba délivrance babiki bino moko botala ba témoignage nga frère na bino na kati ya Irlande nazali na ba blocage ba porte tout ezalaki fermé mais depuis na leki na délivrance na papa Moïse makambu tout efongwami na sombi denda ba pasi na nzoto esili changement ebele salami na ba aspect nyonso nzamba ozana azosala. Shalom shalom peuple de Dieu nga mama Jeannette en tout cas na belaki tension makasi na yokota na YouTube na kotani na ozana pasteur Moïse abondel pona bandeko les mêmes jours na keipa docteur nanga atalinga tension esili bilonyo sebanda sanga palpitation esili. Shalom peuple de Dieu, shalom mama Clémence na Paris na yiko témoigner moni na nzamba ozana wa sai na bomo nanga nazali na problème mwana bane koloba te na bane kokende na orthophoniste donc ba déclaraki mwana comme handicapé à olobate na etango na ye ko l'exemple papa Moïse alekisi mwana délivrance de l'homme na komo loba na ye ko témoigner moni na nzamba ya bikamo asali na bomo na ngai nazali na problème mukanda to réponse na zaka ba na raison moko ezata na sens te lelo na koyi moi c'est sengo na mukanda na zuki musala donc on a témoigner moni na nzambe ya ozana wasali na bomo na nga tokanga na nzambe na lobaki déjà awa ezali terminus boss abonné na papa Moïse Prophète TV na YouTube nazosela bino na moto nazali naturothérapeute nazali kosunga bandeko bazali na bokono ndenge na ndenge au moyen de plantes naturelles bandeko baza na ba problème ya ba hémorroïdes interne tout comme externe infection urinaire prostate azoospermite obota ezali te rhumatisme nerf sciatique goutte règle douloureuse glaucome vision floue motu pasi intense sinusite awa naza na kati ya laboratoire awa nde bisika na sechaka ba plante banzete ba makasa ya ndenge na ndenge depo na nga yango oyo esika nasalaka ba formule na ba solution na nga. Merci na équipe mobimba ya maison chez Kati en particulier Joyce Bosé belé bokotala biso mokili mobimba na pesi bino mbote. Merci na confiance bosala biso awa na Chibiso télévision la chaîne qui vous ressemble. Un grand merci na sponsor nanga ye apesi makoki apesi succès afutaranga kitoko na pesi mbote seka yazali Jésus-Christ Nazareth parce que il y a des sponsors numéro 1 ya Chibiso télévision na le bara toujours
na pesi mbote pe na bato o balingaka biso te mbote na bino malgré motema mabe malgré nyonso bosalaka biso tolingaka bino mingi toyebi ke mokolo ezali bobongola mitema parce que biso tant tolalaka bino bokoloka tant biso tokolota wana bino bopumbwe bozwi poso nguba okeli kolo donc biso tolali na ntongo mpe tolamuki tala kaka topesi bino mbote merci mingi na bato tu babengaka biso mpona baremarque mpona chaîne oyo biso télévision merci pe na mami Mili depuis Canada na orphelin na Evida oyo kosunga bana bitike balia bamela basepela na pesi pe mbote na yo sabona balui plus de 161 000 abonnés c'est pas donné à tout le monde parce que bondima biso po tosala bosala kitoko nzamba pambola bino lelo toyei susu kosala témoignage il y a une grande dame on a respecterait parce que il y a matarate akitarate mais aza ba couleur azala ninga azala matarate ote sali succès il y a matite il y a azara ozala pe atika ozala ba lobi ke bana nzambe ba kitarate parce que ba ibiki cité donc je m'en vais dire bonjour ya Nicole. Bonjour Mukadi ça on est malam kale banana kangiso ennemi malgré mais yozaka yana ngai malgré babi bato place bazali basona kaka mais babongisaka le plus important tous ala bien bon babongisaka surtout biso toza bana nzambe to tozokende église mpona kosambela tata nzambe Yesu Masiya oyo tobengi Jésus Christ de Nazareth donc makambo kozala nango mais mwana nzambe alala na kanda te mwana nzambe azalaki so likambo ya lobi après tosali nini toyokani voilà. Nicole na bandi oza chrétienne oui oza une église nini nga nasambela na église les rochers frappés et pas apôtre Medaka Kolongo kamba biso na losambo mwa muke ya mboto bande mission na biso Kolo merci nayebi ke na ntongo lelo ezaki hasard te yo ndo permetaki tokutana lelo naleki na nga Chic Mukadi soki yo permetaki te toningai tomonana te yango balobi ete na bacirconstance nyonso tokumbisa yo nzambe na lola merci mpona ngolu na yo merci mpona grâce na yo masolo oyo tokosolo ya lelo totiki yango na maboko na yo Seigneur Jésus Christ bomba mpe protéger biso na makila na yo présence nyonso oyo eza ya yo te nkolo eza mosika au nom de Jésus Christ pesa biso sagesse ya korépondre intelligence ya kosolola na kombo na Yesu ozali nzambe malamu merci Seigneur Jésus amen. Amen. Kondimate ya Nicole kosamela kitoko boya. O inspiré ngai mo ete. Bilo mokataka ya Nicole bakata asambela kate boyo kilo sambo. Ça veut dire que moi na nzamba yeba na kaka. Ya Nicole lelo yo esa rondenge nini premièrement ndenge koma babenga ko bakata ba couleur ou vandisa makambo. Secret nous arani. Secret malamu ezaka so kangami na papa o alikolo omona nyonso ebando zala bien pe soki ozana amour eloko babengi amour soki ozana amour na baninga soki ozana amour na bandeko soki ozana amour na bacollègue donc na kati ya amour mbongo yaka succès yaka ya malamu yaka peut-être bakanisaka que ya Nicolas simba bisimba simba sala ba molili po azala wazali okolo bana bangoni bon ngana ko kolobelo ko mokote parce que Jésus Christ de Nazareth pe kutu banzima ki était ba mona ki ekiso mutu moko boindenge donc oya kolobaki bakata Nicole zana bakisi bon wane talika ye moko posiko so tozolo bakake kisi ebongo tamulai oyo tovandi tozobondela est-ce que nzambe wana répondra te parce que mutu akoki banana 1 mutu abandi na 0 abandi na ekomi 1 emati etc. Nzamba tomboli ale tobosani ke mutu wana bokaki o balobaka nzambe ya ba genou nanga a répondre nga pourquoi tobosana ngo doso mutu tomba mikakisi bongo nzambo akela biso nzamba pambola te
Paul sikoyo lelo yo na monde na yo na carrière toyebi que ba te belle pe ba s'inspirer na yo na style de jeu ta façon de jouer nyonso ba s'inspirer. Quels sont ba côté yo peut-être yo mo misa na critique côté mi mona kaso mitali na TV bo côté yo ma isimba kate isengi na sala be omeka pe ko simba mais ils ont moins temps eza côté ni bon eza ba côté mususu ba pesi au rôle moko mususu o jouango poka oza artiste mais tango yo moko okendo tali yango na ndako obi koto yo ifale na loba boye koto ifale na sala boye donc mbala sima soki ba pesi nga rôle moko ezokokana na oyo en tout cas il faut na sala ngo koleka owana. Voilà, il y a Nicole, quels sont des mauvais souvenirs il y a vie au lelo mitala kaboye neti batu musuba za ba mauvais souvenirs neti ba soninga lilo moya mabe sala mabe na passé ayoka passe na motema. Est-ce que kabola ba mauvais souvenirs na yo na peuple de Dieu ba ko tala biso na minito yo et que ba ça peut un plus na moto ko tala peut être les cas na même situation ay baraté a aussi sans le lenge nini et aussi témoignage nini aux aranango et pas ya nzambe makamuni ni nzamba bundela yo makamuni ni nzamba memelon la vie o linga o témoigner pas ba na nzambe topé devant nzambe les occasions ya koloba à travers chez Biso Télévision. Mauvais souvenir nanga oza ya vie nanga ndenge na perdaka leki nanga mobali donc sango na ye eyaki lokwa kake namonaka nzeta baoba ekweyaki po leki nanga to bana obenga ye igwe leki nanga zaki moto yo ayebaka nzambe na bo jeunesse nyonso biso pe to koma kokende ba église ile mususu ya ba réveil à partir ya leki nanga wana donc bon fait souvenir on azala nango vraiment ezaka yango mais lokwa naza mwana nzambe bible lobi oublier le passé to bosana nyonso nakaso na vandi na saso na vandi na kanisi na bi ezaka ndoto ezaka réalité wana bika nzambe merci pour sona komo tuna ba question mingi na koya ko sala péché merci pour yo volonté na yo ekokisama mais pesanga ka makasi na force na ba moyen ona koyi ko bokola ba orphelin banane oya tika na bokola bango bien batanga bien batanga bien bato pe bakoka pe ko soutenir bango songa na lembi témoignage oyo lingaka témoigner vraiment zo attendre na yo hein ya témoigner grandeur en Nzambe à travers bolamu asela yo parce que kopema ezaki il y a cela 3 jours na lai na ndako pour ça ko bimeyelinga mais j'étais très malade na mitali nde na ndo yokela dabi non to kumisa Nzambe tango tozaka na makasi na nzoto parce que nzoto soki boyi ato sali nini et simbara soute maintenant ils ont un temps na ke na ndako en tout cas na zo temps kumisa Nzambe maintenant bolamu Nzamba saela yo na yebi ko koloba nyonso na télévision te mais okoyi koloba pe koyi kosunga moko akota biso na minute oyo bolamu o Nzamba salelanga napelaka makasi na mboka mo tokendaka tokutanaka pe babrakaka biso kati nanga nakoma ekosenga déjà Nzambe pardon Nzambe na ke na enfer te oso comprendre mais tango eloko moko esalamaki te na bolingo Nzambe en tout cas yango na bake souvenir na ngai malamu okuta na danger mais Nzambe a épargné bino na danger souvenir na ngai malamu ndenge bikisaki nga na maladi oyo nabelaki nyonso nakoloba na télévision te mpona ninga mingi trop makambo nanga eza na télé te nazalaka koyeba bato te mais Nzambe wana asalaki nazala vivante
tilelo donc akofondaki o baza banguna nanga o ba préparaka mabepo nanga ayebisa ba oke oyo wana bo toucher ya bela mais bo toucher molimo na été Olandi donc Zambi abi bo toucher bo belisa na bino nzoto bo belisa nzoto mais amna ye bo toucher te ponga ya Yesu Masia na simbi amna ye so bo toucher ngani na otema na mopanga pona na boma bino yango ngani ko na bika tilelo naza na bonne santé tilelo kolo Yesu Masia abatela nga yango na linga ka ya Yesu bakasi pona yembela ke ya Yesu nga na longi bitumba yo bundinga na longi vraiment. Wow, c'est très fort hein bandeko balandi na bandi mai maman na biso Nicole Bakata lobi c'est très profond. Voilà, ya Nicole na ndengo monaka ar na biso ko kende. Ni ne zanga ka potoko mesika bandeko mususu ba évoluer parce que lelo yo comédien azara muta olelaka, comédien azara muta pasi nini izanga ka biso potoko mape place wana selon yo. Eloko ezanga ka biso poto bima na ghetto. So tout d'abord on a même morale, même esprit. Au monde po babi inyo fait la force. So ki biso nyo so toza même morale, même esprit. To ke kaliboso au monde ke artiste lem susu au le kanatele po ale lati. Fondation Tabita Dorcas. Maman Mireille Maingi a lancé appel na mutu nyonso de bonne foi. Moto nyonso oya sungaka ba ofele nzambe akota likambu na ye. Ba mama bazana fondation oyo bazana bana ebele bazana batu ebele rentrée scolaire yango yo. Bana ba ofele po batanga. Yo muto lingaka ba ofele ba lia mbongo na yo. Ko gaspiller te. Contactez Fondation Mama Tabita Dorcas. À partir ya kubinga mama Mireille, nde mama Mireille moi quelque chose ake baka ndazo sunga bana nyonso bazana ba balabala, bazana banzela, benfirmier, bendicapé, buna nyonso tu kaka sana ku soutenir bossa makambu nyonso yo vana na harmonie. Fondation Tabita elisu liboso na bino. Kosenga lisungi na 1 euro na yo, na 1 dollar na yo na 1000 francs. Kosunga bitike, batanga, bazana bonne santé. Bazo eloka kolia, bazo atama ya komela, bazo atelamba kolata, bazo na bonne éducation. Nzamba lobe senga kopesa leke senga kuzwa. Tango zo kanisa babitike eza ozo defisa nzambe. La Fondation Tabita Dorcas Espoir a le souci d'apporter le sourire à ces enfants démunis que la société a abandonné parce que les parents ne sont pas là. Fondation Tabita Dorcas ezo sunga bofele bana bitike ba fefe ezo sunga bofele bana bitike ba fefe Mama présidente Mireille Chubae ya Jomas Masamba merci maman. Oyo apesa ke pa ba ofele achaka nzambe musapi na lisu. Enfant de Dieu. Na Pesibinombote na Kombo na Yesu, c'est bien moi votre frère, le pasteur Israël Nash. Je vous salue au nom de Jésus. Je suis précisément à Kinshasa. Naza responsable à Ophelina. Jésus est mon papa. Naye liboso na bino pour na représenter bino bana o bozomo na bilili pe ba difficulté tozanango. Na bandaki musala o ça fait longtemps ya koboko la bana selon ainsi dit l'Éternel. Mais ba difficulté ezamingi difficulté ya loyer parce que tozo foutela et puis difficulté au foot là-bas na Minerval pour to chute au bandaki to pesa qui avance mais tikali ndambo nazo banga ke bana oyo bakata classe bakoma nango na sukate. C'est pour cela Dieu m'a mis au cœur na lancé message oyo na batu nyonso ya motema malamu basunga bana oyo bozomona na bilili bana oyo bozomona na bilili ndambo na juna rond-point Ngaba ndambo Victoire ndambo limité et puis ndambo l'état pesengai pona bande kolanga nyonso ba congolais bobi ba réalité nini to passer nango na mboka soki nga simple individu na ndimi kozwa bana o na bokola na ainsi dit
l'éternel. Ce qui l'État s'est décidé, tout le monde a souba fazer dans zélati. C'est difficile, il y a aussi un moko. C'est pour ça qu'on a lancé appel na bana nyoso nzambe pour la classe ya bana oyo, pour na loyer na bango, kola tape kolia na bango. Na osenga na batu nyoso baza cœur sensible, pe baza na motema ko sunga ba sunga biso pe ba salisa biso. Toza na commune ya Kalamu, quartier Kauka, référence ya monene tukangami na université Kimbangiste, avenue comme on a Marin numéro 16. Numéro de téléphone à biso pour na bateau balingi ba contacter biso pour na ba détail mosusu isa plus 243 89 72 32 229. DiCaprio, ça va? Oh. Benny, ouais, ça va? D'abord nous naye na nzilia wanaza na Saint-Thérèse bapesi na adresse ya agence oil ya fait oui allez la ville oui donc elle a besoin oui ah tika suppose la Saint-Thérèse bien sûr elle lui dit comme ça oui. Station Saint-Thérèse. Oui, ce commis Saint-Thérèse. La mission. Si, moi, exactement. Mais ça, ici, il y a un service, ponctualité, respect. Et puis, bango, balou la rapide. Oh, 40 jours. Mais quand 45 jours, il va payer ça qui wana. Et puis, quand il était mbala moko ba bengai. Azam ndeni? Non. Yes, du service. Pour ce monde. Mais ma canicide. Bonjour. Papa Julien, DiCaprio, Papa Julien, DiCaprio, Omonio, et la JB service. Et puis il y a José Baïla. Il y a José Baïla. Ah, motomoïde de l'Omaïde, il y a Mundede. Attention, ton ganayo. Moutou Bologouate, on se trouve dans mon big. Il y a un gros JB service. Et ça, caca, on a dit ça. Oh, Angola, Brazzaville, Tozuket, Kalamengite, Mokili Mabimba. Ah, non. Aujourd'hui. Donc, à longo de Bishopil, il y a ma cambo et ça y 40 jours, mais au moins on a contenu ça dit 6 mois. Papa Sylvain, il y a mis ça dans ma voici. Oh, bah ça va me décoller avec qui? Avec qui la poteau? Place, il y a série, il y a Kochabilo. Et ça, il y a José Baïla. JB service. Et ça, combien t'as toujours? Frappe finale, frappe finale retour. T'inquiète. Ah ouais. Mais ils appellent ma bête. Pour ça, Nathalie qui na mboka moko na Nigeria. Ba artiste nigérien. Ba benga bongo moko azana mbongo abela ki maladi moko boye mais asengi gouvernement la bango sungaye. Pour asa artiste. Pour se comprendre non ma bête ndé ngala moniza ngo mabete eza mabete poto tokota kana ba site musu total akasi na nini na mboko nini ya Côte d'Ivoire artiste moko pa munene apela ki makasi gouvernement la bango soutenaki ebimisi libanda mboka keti na mboka mikili ya mindele ba traité abiki on se comprendre ezala nango qui ba lobaka ke boyebi ko bomba te tant bozana bomo ebozwaka boliaka nyonso maladi moke boleki na télévision tintani sala mapo obika quelque part eza soni quelque part eza pe soni na ba condition ngopé condition ngopé ya ba salaire ngoto bunda na oka bongo. Mais maman Denise Nyakero, la première dame, notre maman, des fois par dans émission yo na lingi pe au transmettre moi message message nini yakoyi koyebisa mo continent mboka parce que c'est maman tara maman ta le belaka bana le belaka soki likamuza na ndako c'est la maman qui
qui défend la maison et puis qui défend les enfants. Nini bakoyi ko en place pour na lelo comédien à se retrouver. Les automoni biso dion sur côté YouTube parce que je fais partie. Est-ce qu'il n'a pas revenu à YouTube wana? Nini gouvernement ko mettre en place pour être congolais à futamaka. Est-ce que d'ailleurs dans la carte na yo ya nani besoin ka baswele pour vivre à lolenge nini? Bon, tout d'abord na sengaka maman Denise Nyakero. Merci parce que après ça biso assurance maladie autres un traitement soki nous autres dérangé. Voilà, merci. Sikoyo ba OP musuba déclarer bazwa te hein. Siko pour ma batenyo suba zwa il faut ça technique selon yo. Bon, omoni tour à liboso batu musuba zwaki batu musu non bazwa ba carte te. Biso pe to yaki ko zwa tour ami balé, tour ami sa to pe batu bazwaki, batu bazo continuer ko zwa. Et ça problème te. Et ça ka ndenge kuna ndenge baba ki ba ko soutenir ba artiste nyoso. Voilà. Mais idée ya kokende ko soutenir batu to monyo ko sa ba télé réalité ida kokende ko compatir na batu oki kotala bango concept wane utawa wapi nini mata na mutina pour ça la ba genre émission lolingi wana. Tout d'abord nasenga ki na Nzambe afanga fongo la chaîne nanga ya YouTube na si yo yebi oyebi tango zo banga yani ko ngabi chic na sala ka loko soki tanange koki na sala ke loko te soki moninga moko to camarade ya sali moninga mo songola sali ndenga na sala non et tozo sala to na compétition te na sala soki katinanga kasi nangeza kwa Saint-Esprit soki diriger ngane na sali na banaye kotika ngo déjà na maboko ensemble na bi Seigneur simba chaîne nanga Seigneur pesanga inspiration elo ni na ko banda ko sala elo ka liboso na kacha chaîne nanga na ndenge pe inspiration na nzamba tsakinga ya ba télé réalité nazoke kotala baninga na ketala mutu nyoso to eza ba artiste ba bunga kala eza ba artiste o bazana actualité donc mutu tout na kenda kotala ye donc euta ki veme pa nzambe ta on a bondelaki nzamba tsakinga loko wana na ker ya wana na kendaka o pe na kenda kotala soki moi $1 eza eta on a coûté na tchaka ngota na enveloppe na pamboli donc c'est ça et c'est la rapé ba soutien mo boye ezala pour mingi na bimisalem suna poche nanga moko ngomona lem sumutu mususu okotale pe boye na ndenga koldimba o José de Londres lobaka mo aloba on pe na télé te alobe on ndenga koldimba soki $1 eza to ebi ko soutenir. Tomona kinde wana biso Pierre Ndombasi akofeli mwana sangwane komela ke lolenge nini tope komona ndeko auti ko bala kala mingi te nani komeli bango tout ça o yambaki sangwana lolenge nini sangwane pesa ki biso passe makasi na yoka ki on a tongo to na kota ki groupe moko otoza nango ya FM na moni message yango na bino na bengaye na tali pe na profil na moni atie bébé na biso nde na benga ki Pierre Ndombasi na bine problème nini asinga ke ya Nicole mwana belaki mwana tiki biso na pesa ke ka ba courage eloko na ebisa ke kaka eloko ngala ko pesa yo yebisaka nzamba peso kimia kimia o nzamba o pesa yo yango wana biso bato mokito ko ka pesa ngote courage eza volonté ya nzambe nzambe ne mutalinga ki bébé na biso abotama akoma na mbula wana nzambe na lola azwaye do eza volonté na biso te ekosa biso pasi po to aka bato po muto to za kinaye donc c'est ça. Voilà, bande balandi toza toujours na police de star na chebiso télévision tolandi ya Nicole ndenga lobby alors toko kena suka mais toko si saboité moi mutuna moko ye isus na mutu ya Nicole to moni télé réalité ba nungu etamboli hein pour na télé réalité on en tout cas je tiens à te féliciter parce que ba te belé ba na poto par dans le monde batala kango ba apprécier ka toujours ba ta poto ba na mawa ya ko sunga acte opposara wana d'ailleurs mbongo ozara wana ya ko sunga ka bato
de un an qui est na zalaka na sima na yo na sponsorisaka yo d'abord avant na continue. Vraiment sponsor ya mokili azateka sponsor ya nzambe ndaza mais oke moto oya bimisa mbongo aza sima nanga a soutenir nga na sponsor te. Voilà. Bato mawa na sengi bato ba soutenir nga na orphelinat neto orphelinat ville des Alaka. Voilà, bah juste à bout essayer de compatir, tout sunga, tout là qui sait que makambo ko ça les amala mingi na ngo to senga bato mawa de ma part il y a Chiki Mukadi. Donc tara to une affaire on est na 161 000 abonnés boy. Donc surtout par exemple $1 na moto moko et ça combien? Et ça là-bas 160 000 $. Eh belé talaka so pesi yango mais donc ça est bien a sunga susu bato moni pas ces alliés. En tout cas, au Kolobani, na bato nyonso peut être. Et c'est ngeli olobat. Ba yo kayo penano. Na lingi mo mbele elobama. Bato ba soutenir yo na nini. Ah oui, bato ba soutenir nga tout d'abord. Ba soutenir nga na prière. Ba soutenir nga na conseil. Ba soutenir nga na finance. Parce que kobonde la. Esenga pe mbongo ezala. Ozo comprendre musala nyonso to salaka esengaka ezala na finance parce que surtout na finance toza na facilité makambo nyonso to ba soutenir nga na amour na osenga basa na amour na ba télé réalité na nga ona sala na bakata officiel ba s'abonner batalaka ba tchaka ba j'aime donc basa na amour so basa na amour basa na facilité ya ko soutenir na finance na makambo ebele vraiment on a na lobango wana. Merci beaucoup ya Nicole to comme na suka émission na bandi bato ya mabanga ba kozanga te moko mibale comme ça toute cette émission en beauté. Voilà problème ezate to pesa ka mbote na profiter ko pesa omoni na kati tozana nini obalobaka to imbango nini Tobalba, savez-vous ce qu'il y a un? Nous avons ce qu'il y a un. Il y a un seul idée qui règne dans les cieux. Savez-vous ce qu'il y a des? Toto ibabiki. Wana na classe ba otang sabison. Wa totangango. Savez-vous ce qu'il y a? To yebi nga la bosana. Nous avons ce qu'il y a des. Il y a des testaments. L'ancien et le nouveau, il y a un seul Dieu qui règne dans les cieux. Ce que toi tu commis na continue. Soukawana. Toi tu commis na sauté 3. Toi tu commis na nini na 4. Balbini, savez-vous ce qu'il y a 4? Pardon. Non, il m'a sauté. Tosuka ngabi musuka wana nasi sema pa na seki okokanote ondima so na lobi poto ana tamuke na yema ngo do tin na suka diz yo tauto akiba miketo kuma ovato vaito vani nyo sotuka ebo vani bobi koti nini oluka bo voilà na pesi na ngaka na zongso na bomwana tuke salinga bien obi ozongisa makamusu na botsana kala. Donc, napesi docteur Jean-Robert Chitoko, namwasi na ye Mama Niclette, napesi binombo tesika bozali, napesi lekinanga Clotilde, motema ya prophète Roland Douango, parole napesi binombo tesika bozali, na bosa ete kopesa mbote nanga epa ya nani bosa nitika kaka. Tata. Mami, est-ce que notre ma bien a na pesi Yolande moi c'est Martial Mbani mambote esika bozali na pesi no vraiment mbote ebele Marlène Aïk la fille catalogue wana jeune finanga na pesi mbote ba gros bisous maman nanga Joséphine Charlotte Kachama. Des gros bisous. Voilà. Merci à Nicole. Togomi Nasuka. Nicole 30 minutes et Nasuki wala kasi. Merci à Nicole. Nandengo pesa biso chance à Royambayo occasion. D'abord les amba la soukate chez Biso Télévision donc Esa chaîne yebi très bien. Voilà mesdames messieurs, on est à la fin de cette grande émission Police de Star. Un grand merci. Na batu tout balinga Biso Tenga la pesa rabino mbote na respect pour nabino. Sali bato amitema mabe.
mbote na bino toyebi bino bato mitama be mbote yani kopesa mbote te kasi nzambe ne mutakela pesa bonka mbote pesi bino nyonso bambote il faut préciser nyonso kasi te exemple bato mitama be et puis to okena bato mitama la donc bato mitema mabe nyonso mbote na bino. Voilà, merci beaucoup. Merci mingi pe na sponsor nanga pesi merci te sponsor nanga officiel Jésus-Christ Nazareth. Ah, Jésus-Christ de Nazareth. Wanande ye mutali boso mutayambo. O apesi biso pema. O a trié biso lelo parmi ba vivants. Ah non, Jésus-Christ de Nazareth, sponsor numéro 1, na pesio mbote pe merci pour nangolo pe na grâce. Salinga bien moko. Merci beaucoup mesdames messieurs, bato balinga rabiso na bandi tokuta na balasima pour émission sikama toni mingi na orphelin la vida. Babi décembre yango yo bana sengeli balia $1 na yo ekosunga ba orphelin balia izana biso il y a place robunga tena ki Saint Sukaka avenue Kinzola quartier Régie des Eaux oye karawana numéro 49 au lieu sabana wana iza orphelin munene. Merci beaucoup na pasteur de la foi na mona qui visite na yo et ça la biso bien. Merci beaucoup papa Nzambe amona yo abakisa ebele likolo na ozana nga bakisa vraiment. Voilà, merci beaucoup na Chris pour la prise de vue du côté réalisation pe na moni Denji Mosolo na moni Elias Nzambe amona bino tukutani balasima soki Jésus-Christ azongite. Bye bye. Na kati ya $1 na yo bokolisa ba orphelin na ba orpheline na biso soki bote $1 na bino pona na $1 na yo na $1 na biso en tout cas ekoliesa bana bitike po ba fêter na décembre oyo ekos nayepa na yo papa nanga monisanga loboko na yo nayepa na yo mosantu yo monisanga loboko na yo Zamba lolo yo azosale Zamba lolo azosale Naipa na yo papa nanga monisanga loboko na yo Naipa na yo mosantu yo monisanga loboko na Zamba lolo yo azosale Zamba kabasangolwe azosale salilanga Yesu salilanga Yesu Alléluia. Yesu azana bamwe. Domba mana yo Jésus. Kumbamba. Tirobo. Yesu na lingi na tachola Yesu. Papa na lingi na témoigner sangalo na ye. Napena tato na bonsambe na yo biso bato. Yoka bosenga na nga zambaka basaye. Yoka shije na nga ye sangalo na ye. Na ye na bapasi na nga libosa bonsambe na yo. Na ye na kosanga na nga libosa bonsambe na yo. Salelanga Yesu, Yesu. Salelanga Yesu, Yesu. Salelanga Yesu, Yesu. Salelanga Yesu, Yesu. Undelanga Yesu, Undelanga Yesu, Yesu. Undelanga
nalebi bya bisengasenga nzamba loleye nalebi bya pesanga kabela nga bisengasenga yesi moko nini ye bato bakolia mpe na nsima na ngai yesi moko nini ye bato bakolata mpe na nsima na ngai yesi moko nini ye bato bakovanda mpe na nsima na ngai nalebi bya bisengasenga nzamba loleye lokota ngai yeso yeso lokota ngai yeso yeso lokota ngai jesu kotika ngai te lokota ngai oyo tombola ngai yeso tombola ngai yeso yeso tombola ngai oyo Lesa wafako Lesa wafako Watitishina nsambi watenzelela Watitishina nsambi watenzelela Yeso yeso Lesa mukatanga lisa Lesa mukatanga lisa Lesa mukatanga ye Lesa mukatanga lesa Alleluia Chirobo Chirobo Soki nazoyemba opekisanga te oyebi te bisika nzambe alokotanga onayemba boye soki nakoma kosambela opekisanga te oyebi te bisika nzambe azwanga onasambela boye soki nakoma kobinabina opekisanga te oyebi te makambo nzambe asalelanga onabina boye nzambe nazobinela aza nzambe bosolo oyo naza koyembela yembezanga libela nzambe nazoyembela aza nzambe bosolo oyo naza koteya yembezanga libela lelelelelele nalingi mobala oyo nalingi mobala oyo yesu aza nzambe ayoki bosenga na nga nzambe akabasa ye ayoki suje na nga ye nzambe alonda ye nazalaka lokater apesinga lopango natambolaka makolo lelo nakomi na motuka ngai oyoyo nazalaka kobala te apesinga libala apambolinga yeso yeso apambolinga yeso yeso Yesu apambolinga Chilobo Yesu alokotinga pesitina Aza nzambe nalingo beta mololo bisika ezali yo beta mololo wabi bafisi des prophètes bana royaume de Dieu bana centre de réveil aux obligés obinaka wapie mpona pambola yo ingénieur ki on est ensemble na yesu elongo tozomata mabe ya nzambe eza wapi soki nzambe azopambola